Nous voulons directement passer à la méditation de la parole. Toleka Laissez Dieu nous parler. kukanisa liloba na Nzambe totika Nzambe alobela biso boni bapambola maki lobi pe na lelo C'est bon de le savoir. malamu mpona koyeba yango Merci, frère Pézal. nde ko frère Je Pézal l'ai constaté. namoni yaki yango C'est toujours bon de savoir eza quand kitoko l'assemblée suit mpona koyeba soki lisanga ezolanda ici une fois. ndenge elobami ya awa La proclamation du botatoli véritable message ya sango malamu ya bule est très difficile. eza eloko moko ya pasi Si nous prêchons comme le fait le monde entier, soki totei ndenge mokili mobimba ezosala accepter. mbe bandima biso Comment avoir ces locaux encore bien plus grands et nous Mais n'aurions tozwi pas de place pour tout le monde. esika oyo ya monene mpe tozwi esika mpona bato banso bango nyonso bandimisa yango oyo Tout égaré dans différentes directions. bango mpe babongi na Tous ici aujourd'hui kokambama banzela ebele pourraient être 2, 3, 4 fois plus grandes. soki bazalaki awa besala oyo elingi ezala monene koleka Nous a destinés nzambe akana à biso sur ce chemin. mpona tolanda nzela Ne oyo pas dévier à droite ou à gauche. totangwa mosika te Ça, c'est une destinée divine. oyo nde oyo nzambe akani ya bule Il ne faut rien y changer. tokoki kobongola yango te c'est vrai Il y a des gens bato baza véritablement destinés bakanama à suivre le chemin mpona kolanda nzela na nkolo et à rester mpe uniquement dans la kotikala parole, bobele na pas s'écarter kati à na droite ou à liloba gauche dans les interprétations. bakokende ngambo na ngambo te na bandimbola na bato La vie éternelle est bomoi na la seko parole en Dieu ezali et la na mort kati ya liloba spirituelle, kati na nzambe les interprétations des hommes. ezali na bandimbola na bato wana nyonso tu te Nous voulons maintenant tolingi les Saintes Écritures, kolanda makomi continuer de ce que nous avons déjà considéré kolobela na et avec mokuse l'aide de Dieu, oyo tosilaki koloba encore quelques points. bongo kobeta mwa sete na makambo La mosusu glorieuse parole tirée d'Hébreux totanga likomi na bule à partir du verset 10. na mokanda na baebelo ya mibale kolanda molongo ya zomi Chapitre 2 Hébreu 2 à partir du verset 10. kolanda molongo ya zomi Car po ete convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, na qui oyo voulait mpe na nzela na ye conduire à la gloire, makambo nyonso to ezali éleva à la perfection atombami na bobongi be par la souffrance na minyokoli de leur salut. na mitema ya lobiko na biso Celui ye qui sanctifie, ye nde moto azobulisa qui sont sanctifiés, mpe baoyo babulisami tous banso issus amen d'un même Père. bauti na tata moko amen Pourquoi nde ntina ngo pas honte aza na soni de te les appeler ya kobianga bango bandeko na ye verset 12. nakolobaka Je proclamerai ton nom, nakotatola nkombo na yo katika epai bandeko na ngai je te louerai nakosanzula yo na kati na bango de l'assemblée. na kati ya lisanga Je pense que l'on pourrait approfondir cette parole dans le psaume 89. soki tokoti madidindo na lilobo na psaume fait partout dans l'Ancien Testament. 89 maloba nyonso eza kati na kondima na kala Vous voyez comment elles ont été rassemblées et Bomoni. placées de manière appropriée. ndenge nini dans le Nouveau esangani Testament. ndenge batiango na lolenge ebongi be na kati kondima na sika Les versets 14 et 15 sont aussi très importants. molongo ya Dans Hébreux, chapitre zomi 2. na mine epe 15 Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2. Ainsi donc, boye puisque les enfants participent au sang lokola et à la bana chair, baza na kati ya il a makila également participé ye mpe lui-même aleki na makilango ye par moko sa mort. na lolenge ete Anéantisse celui qui avait na liwa na pouvoir ye de la mort, alongola c'est-à-dire le oyo diable. azalaki na nguya ya zabolo Verset 15. diabolo Et libère tous ceux qui, akangola par la crainte de la mort, bao nyonso na kobanga liwa dans la servitude bazalaki na pendant kati na leur vie. bowumbu na kati na bomoi na mobimba Il l'a fait. asali yango Il est mort. akufi Et les Saintes Écritures disent makomi na bule elobi que comme tous meurent en Adam, lokola banso bazokufa na tous adamu revivront nde bongo mpe baso mpe bazokobika na kati na kristo par un homme. liwa na biso ekoti na mokili na mutu Don de grâce de Dieu mpe likabo na ngolu na nzambe ekoti na mokili na mutu mpe lisusu Dieu Jésus-Christ. pamba te moto oyo yesu kristo
Nous Amen. n'irons pas plus loin sur ce point. Tokoleka Je musika vais te. lire un passage de l'Apocalypse pour Nalingi vous montrer kotanga passage ya Apocalypse qu'il y aura des martyrs oyo na tali après seke l'enlèvement ba martyr bakozala lorsque simuna la konetwama marque de la bête tango sera pleinement elembo na Yahudi et que ces martyrs Ekosala. seront également avec nous lorsque le royaume de Dieu, le royaume millénaire, tango bokonzi na sera établi. Nzambe milinaire ekotiama ya nkoto yoko. Apocalypse chapitre 15, Apocalypse 15 verset 1. kolanda mulongo na yambo. Apocalypse 15, verset 1. Apocalypse 15 Je vis dans verset le ciel namoni na lola d'autres signes, elembo mosusu grands et munene merveilleux. ya kitoko 7 anges qui avaient ba ange sambo les 7 derniers fléaux. oyo bazalaki na makama ya Parce suka qu'accomplissait la sambo colère de Dieu. babelemi mpona kobisa kanda na Nzambe. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout namoni sur la mer de verre, mai sur esangani la mer de cristal, na makila en son nom, na bato oyo balongaki avec nyama na Yahudi de Dieu bato dans leurs mains. bazalaki na nani banzete na maboko na bango baza koyemba loyembo ya Mosi mosali na Et Nzambe le cantique de l'agneau en mpe na loyembo ya mwana et pate. merveilleuses sont tes œuvres. budeli ya kitoko eza misala na yo Juste et véritable Nzambe na sont nguya tes voies, oyo ya ô sembo roi des nations. oyo ya solo nkumu na Si vous avez mabota. prêté attention à la formulation, Soki il bo- s'agit ici de deux choses. soki botali D'une part, elobeli les 144 awa eza 000 makambo mibale qui sont déjà Oyo, scellés à ce ba moment-là. 144 000 basi kotiama ndanga na ntango wana Après la rupture de l'alliance avec nsima Rome, na bobuki la boyokani persécution, bati bango na konyokwama cinquième saut pamba te 5e so ekangelo ya qui avaient déjà été assassinés doivent passer baoyo babomaka bango kala et subit également la mort. bango nyonso babomaka bango na liwa Ils l'ont subi. bango nyonso bamonaki pasi. Ici, deux catégories sont mentionnées Awa biteni mibale etalisami qui ont en commun ce qui s'est passé. D'une ba part, ceux na du ngambo peuple d'Israël, eza libota bana Israel ils entendent le cantique de Moïse, baza koyemba loyembo ya serviteur de Mosi Dieu, bamusali na au Nzambe peuple d'Israël. kasi baza libota ya bana Israel bamosusu Ils entendent le cantique de baza l'agneau, koyemba loyembo ya mwana pate. avec le même texte, pas deux textes. Eza texte moko wana mibale te Un texte. texte Le même moko wana chapitre verset 3. verset 3 Chapitre 15 Apocalypse. Na Grandes et chapitre merveilleuses sont tes œuvres. munene Seigneur Dieu ezali Tout-Puissant. misala na yo Véritable kolo sont tes ozambe na voies, nguya ô roi des nations. solo ya motu eza banzela na yo o nkumu na mabota Ce n'est plus ezali l'épouse, mwasi na mais libala te le roi. kasi Car nkumu maintenant commence le règne royal. wana Et ensuite, kobanda au verset 4, bokonzi na Apocalypse nkumu 15, qui ne craindrait, Seigneur, oyo nani akobanga nkolo te ton nom, car toi seul es saint. bobele yo moko oza Tous les mosantu peuples viendront et se prosterneront babota devant toi, banso bakoya tes kofukamela jugements ont yo été manifestés. pamba te basambisi na yo Je ezalaki voudrais ajouter malamu. à cela Apocalypse chapitre 20, nayaki kobakisa verset yango na 4. apocalypse 20 verset 4 Apocalypse 20, verset 4. apocalypse 20 verset 4 Vous pouvez, oui, lire vous-même rapidement les trois botanga ngo bino versets pour moko voir de quoi il s'agit. Il s'agit ici du début du règne ou bien avant Awa. le début du règne millénaire. ezali kobandela na bondondi ya nkoto yoko Je vis des trônes namoni bangwende qui s'y assirent et à ceux qui s'y assirent da baoyo bafandaki likolo le nango pouvoir de juger. bapesi bango nguya ya Je vis les kosambisa âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage namoni de Jésus et de la baame parole de miene Dieu. oyo babomaka Et de ceux mpo na litatoli na qui yesu n'avaient pas adoré la bête et Oyo, son image, et qui n'avaient bagumbelaki pas reçu la nyama marque sur leur front et na sur leurs mains. elembo bazwaki na elongi na bango mpe na maboko na bango Et oyo régnèrent bagumbemaki avec Christ nyama wana te pendant bazongeli na bomoi nkota yoko ici awa n'est pas question de l'enlèvement. awa likambo ya konetama eza te ata ya kombongwana eza te
ata festin de noces eza te après le ministère ezali nsima na feti ya libala nsima na konyokwama munene liboso ya kotia bokonzi ndenge wana ezali bato oyo ces personnes, toutes ces personnes bato sont encore comptées batangi bango partie de la première résurrection batangi bango na liseko na yango n'a lieu qu'après pamba te le royaume millénaire. lesiku ya mibale eyende nsima na bokoto yoko les autres morts bamususu bakufi bakozonga te na bomoi te tikino koto yoko ekokokisama wana nde lisekwa na yambo esengo na basante oyo bakozala na lisekwa ya yambo pamba te ya mibale eza na nguya likolo na bango te liyo ya mibale eza na nguya likolo na bango te bongo bakodonda na ye nkoto yoko kitoko na oyo toshili kotalela lobi na pokwa na banzi mpo na koyeba banso bazali na mwasi ya libala banso bazali na 144,000 bazala na bamartire bazala ba 144,000 bazala banso oyo bakosekwa liboso ya kotia bokonzi ya nkoto yoko bazali na lisekwa na yambo. C'est vrai. Nous avons très souvent utilisé la formulation mingi. Ceux qui ont part à la première résurrection, ceux qui ont part à la transformation, et ainsi de suite. Nous l'avons souvent dit ailleurs. Et c'est vrai, grande partie. Ce n'est pas toute la vérité. Vérité qui existe différents groupes. Ezali na biteni ekeseni. Tous banso où ils doivent être. Esika esengeli bazala. Ils sont ressuscités. Oyo basekwi. Début du règne millénaire. Liboso te kodondo ya nkoto yoko. Même les martyrs. Ata ba martyrs. Ils auront donné leur vie pendant la tribulation. Na kati ya bonyokoli munene. Pona tina liloba na Nzambe. Bapeseki bomoi na bango. Po bazoko ngumemela nyama na yauli wana te. Batikali sembo na nkolo. Toshili komona ngo. Bobangi na bomoi na bango te. Nzambe akofuta bango. Et ils feront aussi partie de la première résurrection. Bakozala pe neteni ya liseko na yango. Amen. Amen. L'amen n'a pas été prononcé par tout le monde. Et amen etatola na bato nyonso te. La bouche. On bougeait les yeux et on regardait alors cela n'était pas clair pour eux. Ceux qui ont lu attentivement le livre des Sceaux, ceux-là ont bien compris clairement la marque de la bête n'entrera pleinement en vigueur que lorsque l'épouse aura été enlevée. Nyama na yaoli elemo na nyama na wili ekokota na musala tangu mwasi na libala akonetwa. Nous ne pouvons plus obtenir de salles pour nos réunions parce que nous ne faisons pas partie du Conseil mondial des églises. Que nous ne suivons pas le chemin large qui mène à la mais comme nous l'avons déjà dit, après les 3 ans et demi, accompli les 2 témoins, alors les saints seront livrés à la violence de l'antichrist et sera précisément la grande tribulation. Seront restés
qui n'auront pas été enlevés et les baoyo 144 000 devront perdre 144 000 bakobungisa bomoi na bango ajoutés à nous et ensemble kasi bakobakisa bango na biso alors dans le royaume millénaire bango na biso tokokoto vous savez bien qu'il na existe koto là yoko certaines différences boyebi bokeseni mpe eza kuna les gens ya bato bazali du livre les 7 âges de l'église bileko sambo eklezia il affirme que lorsque le feu de Dieu s'abattra sur la terre, tango moto na Nzambe ekokwea na mobele sera balayé, ekopambola ekolongola bango ekotikala bobele putulu oyo ekotikala bobele mwasi na libala na 180 000 wana eza bongo te esengeli kotanga passage ya biblie bato bakoya mpo na kokumisa nkumu na bankumu bakosanzola ye bakosala feti ya tabernacle. Aucune pluie ne tombera sur ce peuple. Là aussi, nous voyons à quel point il est important de lire attentivement chaque parole. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il brûlera comme une fournaise. Tout sera détruit avec fracas. Et se dissoudra dans le feu. L'Allemagne s'est aussi été embragée dans le feu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait beaucoup de décombres et de cendres, nous l'avons tous vu, mais il est resté plus de vivants que ceux qui ont été épargnés. Il en sera de même avec le processus de purification. Il est écrit que tous les méchants, tous les rebelles, tous les orgueilleux seront comme de la paille. Où l'on peut voir clairement ici que cela se passe. Mais aussi avec les passages de la Bible, ce qui va se passer est décrit très clairement. Reconnaissant en notre Dieu. Nous avons reçu un si grand nombre, une telle multitude et une telle diversité de révélations de la parole à travers le message de la fin des temps, qui est vraiment difficile. Ce qui doit être dit ou ce qui doit être j'ai dû réfléchir lorsque j'ai rédigé la dernière lettre prochain jour. Le Seigneur Jésus dit, je l'ai mentionné par écrit, mais j'y pense maintenant. Le Seigneur Jésus dit, pendant les jours de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, leurs enfants, selon Luc 17, 26, 27. Ce n'était pas nouveau. Adam mangeait et buvait, ils mariaient leurs enfants. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Ça n'est pas le plus important. Il fallait le ministère d'un prophète depuis le jardin d'Éden, et lorsque nous arrivons à Genèse chapitre 6, il a également clairement souligné que les fils de Dieu, les hommes de la lignée de Seth sont unis aux femmes de la lignée de Caïn qui se sont croisés, ainsi la colère de Dieu dans l'homme. Maintenant, c'est la fin. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6. Ce n'était pas seulement le fait de se marier ou de ne pas se marier. C'était le mélange qui a provoqué la colère de Dieu. Et il faut simplement le savoir.
Tout le monde connaît la première chose. Aujourd'hui, à n'importe quel évangéliste, on voit tous ceux qu'ils sont. Ils vous répondront avec un flot de paroles. Ils mangeaient, ils buvaient. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, mais ce qui est vraiment important. Et c'est pourquoi nous savons à quel point la révélation est devenue précieuse pour nous. Non seulement en tant que concept, mais en tant que réalité divine. Mais le cola solo ya nzambe. Il dit ici bien, révélation. Il dit même la foi est une révélation. Amen. Dieu révèle à nous dans la simplicité. Amitel c'est pas la biso na bosokemi. Avec des paroles arrogantes de sagesse humaine. Azana maloba mabete. Dans une profondeur. Kasi na mozindo. Pas encore connu sur terre. Oui, c'était la nécessité. Et le Seigneur dit, comme il en était en ces jours-là, les églises autrefois tenues fermes dans la proclamation de l'évangile, toutes dans le conseil mondial des églises. Vous direz peut-être, est-ce vrai? Nous l'avons considéré ce matin. Le message divin est le suivant. Sortez du milieu, séparez-vous. Il est dit, venez tous. La place pour vous tous ici. Dieu a envoyé un prophète. Le message qui ne l'entendent pas. Cela peut sembler extrémiste. Qui l'entendent. L'appel divin. Ils suivent leur propre chemin. Des hommes conduits à l'abattoir sans le savoir. Par la grâce de Dieu, en ce lieu, très bien distingué, demeurer ainsi jusqu'à ce que nous passions de la Nous n'avons pas fait un culte des prophètes et de Dieu. On a décoré la salle avec leurs photos. Nous l'avons accepté. Lui est le mandat divin. La parole révélée. L'avons-nous compris? Et ça, c'est la grâce. C'est la grâce que nous avons trouvé l'équilibre. Dieu nous les donne. Sinon, nous nous épuiserons dans ces choses. Nous nous tiendrons ici devant pour dire le prophète a dit, le prophète a dit. Ça, c'est la formulation correcte. Et à la fin des temps, en son fils. Et maintenant, la parole prophétique, il a tout révélé de manière merveilleuse. Je pense maintenant à la comparaison entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Dieu à tous les prédicateurs qui se présentent partout. Si l'un d'eux peut vous expliquer la différence entre si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, une seule fois il est dit, le Fils de Dieu monter là où il était auparavant.
des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Il écrit, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bakomi tangu mwana na mutu akoya akokuta kondima na mabele na mukilo oyo Trouvera-t-il la foi sur la terre? akokuta kondima tango ya koya nyonso eza polele mpona bino. Pourquoi l'un est écrit ici et l'autre là-bas? Mpona nini bakomi oyo boyi entre les deux? oyo bakomi boyokani eza nini kati na elobelo mibale? Est-ce clair pour tout le monde? Eza polele. Oui, dites-moi, combien de temps devons-nous encore recevoir l'enseignement? Boni, ngonga boni tokozwa susu malakisi. L'enseignement devrait bientôt être suffisant. Malakisi singili na momboy ekoka suffisant. L'évangile de Luc au verset 18, au verset 8. Je vous le dis, il va prendre promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Pas le Fils de Dieu. Je lis le verset bien connu de l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Et personne n'est monté au ciel. Celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Encore une fois, le Fils de l'homme. Il était écrit le Fils de Dieu, ce serait impensable, impossible. Alors, qu'en est-il? Vous regardez tous devant, avec tant de sérieux. Vous vouliez dire, où va tout cela? Va-t-il nous mener? À l'origine des choses. La parole nous ramène toujours au point de départ. Elle ne nous mène pas quelque part. Elle nous ramène toujours au point de départ. Exprimé très très clairement. Il y a la deuxième comparaison. Comme il était au jour de Sodome, même au jour du Fils de l'homme. Le Seigneur est venu à Abraham sous une forme humaine. C'est ainsi avec Abraham a fait tuer un oui, sur la terre, des végétariens parmi les croyants. Mais le Seigneur n'en était pas un. Juste pour votre information, oui, juste pour votre information. De la peine, n'est-ce pas? Beaucoup de gens en vivent. Et végétarien est venu à Abraham. Je vais lire Genèse chapitre 18. Abraham fit tuer un veau. Le Seigneur c'est ce que dit littéralement Frère Branham. Le Seigneur s'est assis et s'est fait laver les pieds. Ce n'était pas le Fils de Dieu. C'était le Fils de l'homme. Et il a mangé et tout comme Melchisedec, fils de Dieu, par la naissance. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Somme 2, verset 7. Celui qui naîtra de toi sera le fils de Dieu. Et puis revenons à la parole prophétique. Son nom est conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix. Qu'est-ce qui est dit précédemment? Vous êtes né. Mwana abotameli. Il n'était pas né avant cela. Abotameli liboso wana te. Avant cela. Abotameli liboso te. Il était Seigneur. Liboso ke azalaki nkolo. Lisez Hébreux 7. Lorsqu'il est venu vers Abraham en tant que roi de Salem, après avoir vaincu les rois, il n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni frère ni sœur. C'est également écrit. Et comment mina Hébreux 7? Dans Genèse. Kaka na Genèse te? Comprenez-vous de quoi il s'agit? Bososo sola likamboni ni zawa. La clarté divine en toutes choses. Bobo nzambe na mobimba nango etalisami. Devait être manifesté dans la chair afin de pouvoir nous ramener. Lokola mwana na nzambe esengelaki
amonisama na nzoto na biso bana na batu azongisa biso na kosalaka biso biso bato seki bana na batu asala biso bana na Nzambe. Et cela aussi est très important. Wana peza na mutu ya makasi. Le Seigneur Jésus dans la gloire, il n'a pas dit quand je vois le ciel ouvert, je vois le Fils de Dieu. Mwana na Nzambe na kembo alobaki teke na moni mwana na Nzambe. C'est une absurdité, cela n'existe pas. Wana ezate. Je vois le Fils de l'homme. Amonaki na monaki mwana na mutu. Ye wana nazo tambola kati na bitemeli sambo. Il est absolument nécessaire de savoir comment Dieu s'est révélé afin de placer ses révélations. Koyeba pona kozana bososo liwana. Yekute panza. Esengeli to kote na modzindo. Afin que cela soit bien clair. Ezala polele. Je ne veux pas dire que cela soit approfondi au point que vous puissiez le dire à d'autres personnes. Nalingi teke ezala approfondi pote bino bolo belango batu mususu. Et que ce soit devenu une révélation ezala solo bososo li pona bino moko. Amen. Prédit la venue du Fils de l'homme. Il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Amonaki moto kokokana na mwana na un fils de Dieu. Vous pouvez le lire. Alobaki teke oya kokana na mwana na Nzambe. Vers les anciens, je le lis dans Daniel chapitre 7 verset 13. Daniel 7 verset 13. Daniel 7 verset 13. Daniel 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Namonaki na ba bimono na ngai na butu sur les nuées des cieux likolo na mapate na lola na moni moto azoko kokana mona mutu vers les anciens ou bien vers l'ancien pardon. Azoko kende pa na mpaka on le fit approcher de lui. Verset 14. Il donna alors la domination et le règne afin que tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues sa domination devait être éternelle. Donc bodondi na ye esengeli ezala seko na seko. Et son royaume ne devait jamais être déçu. Fils de l'homme, pas fils de Dieu. Tout comme je viens de le dire, chaque chose à sa place. Révélé dans la chair. Il est notre sauveur, notre rédempteur. Et en lui, lui, en tant que fils de Dieu, il ne peuvent que sortir des fils et des filles. Tout comme de Dieu ne pouvait n'être que des dieux. Des brebis. Chaque chose se reproduit selon son esprit. Une race divine. Quelque chose de lui-même et être lui-même le géniteur. Amen. Esengeli ye moko azala mobotisi. Je t'ai engendré. Na botisi yo lelo. Somme 2 verset 7. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu. Na Nzambe eko bimaka Nzambe. Un Dieu en esprit. Nzambe molimo te. Mais un Dieu en esprit. Nzambe na molimo te. Commencement de Dieu. Ezali ebandeli ya commencement na Nzambe na nzela na Yesu Kristo. Amisali nzoto. Ndenge komami lilobe salami nzoto. Contempler sa gloire. Ete moni pe kembo nango. Du fils engendré du Père. Outi na tata. Et de vérité, selon Jean 1, verset 14. Selon 1 Jean, verset 14. Mais quand il est parlé, dans Daniel 13, verset 7, Daniel 13, c'est un tout autre lien que nous voyons ici. Ezali bo kangama. Ezali elobeli mususu tozomona na tel sur le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus reviendra. Tango Yesu Kristo akoya. Après l'enlèvement. Si mona connaîtoma. Il reviendra en tant que fils de l'homme. Akoya. Lokola mwana na mutu. Lokola mwana na Nzambe te. Il reviendra pour le royaume millénaire. Alors il reviendra en tant que fils de David. Le trône royal. Et c'est pourquoi il est écrit un passage merveilleux. L'un dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Les deux derniers versets. Apocalypse 3 verset 21. Apocalypse 3 21. Nawe ya kolonga.
Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Nakopesa ye ndingisa ya kofanda na ngai na kiti na ngai. Alors ngape nafanya na tata na kiti na ye. Dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux. Tata na biso za na lola. Kombone kumisama. Kolandisa Matthieu 6. Notre fils, notre Pona balobi te notre fils. notre Père. Balobi tata na biso za na likolo. Kombona ye kumisama. Mais lorsqu'il s'agit de son retour, tango etali pona bozongi na ye en ordre et jugé, pona kotia alima pena kosambisa botango na Matthieu 25 31 quand le Fils de l'homme tango mwana na mutu viendra dans sa gloire, akoya na kembo na ye tous les anges avec lui, banzeli nyonso elongo na ye sur le trône akofanda na kembo ya na kiti na kembo na ye seront assemblés devant lui. bamabota nyonso ekosangana liboso na ye soki moto azongisi awa le mot et écrivait fils de David, soki akomi awa fils de David na esika mwana mutu ce serait absolument impossible. enge kosimba te Ça ne serait pas possible. ekosimba te Savez-vous boyebi que dans aucune lettre depuis Romains chapitre 1 na mukanda moko te uta Romain à Jude, au dernier verset, tina Jude que le terme fils de l'homme n'est mentionné qu'une seule fois. kombo fils de l'homme Il est toujours question de fils de Dieu. etalisami mbala moko partout kobanda na Romain tikuna na Jude kaka mwana na Nzambe pamba te wane ekokani na lobiko na eklesia avec tout, mais toujours en rapport avec l'église. nyonso wana etali bobele rapport na église fils de Dieu. Quand il s'agit de cela, laissez-moi lire dans Romains chapitre 1. Tango ezeli pona bongo tika na tangela bene na Romains chapitre. Il ne peut jamais être question de fils de l'homme. Awa likambo ezate ya mwana na mutu. Pas en être autrement. Akokoloba eloko mususu. Moi Paul. Ngai Paul. Romains 1 verset 1. Romains 1 verset 1. Moi Paul. Ngai Paul. De Jésus-Christ. Musale na nkolo Yesu Kristo. Abiangami ete nazala ntoma pona kosakola sango malamu ya lobiko na Nzambe ya mibale oyo elakamaka na Nzambe na basakoli ne na makomi ne ya bule oyo etali mwana na ye oyo awuti na libota na David kolandisa na nzoto kasi amonisami lokola mwana na Nzambe lokola na nguya lokola mwana na David te lokola mwana na Nzambe lokola mwana na Nzambe azana lobiko na ngolu na lokola mwana na mutu azali na lisakoli na oyo etali masakoli etali lisakoli lokola mwana na mutu. Amen. Nous l'avons lu ici. Celui-ci est issu de la postérité de David. Likitani na David. Là aussi, certaines questions restent en suspens. On m'a déjà posé la question. Il est écrit fils de David. La formulation. Vous donnerez les promesses de grâce immuables faites à David. Et la question est alors, quelles sont donc ces promesses que Dieu bilaka wana eza wapi o Nzamba pesa? Ce passage, oui, le voici, Ésaïe chapitre 55. Tala Ésaïe 55 verset 3. Prêtez-moi votre oreille. Sembola makutu na bino. Boye pa na ngai. Boyoka. Afin que votre âme vive. Beselete elimu na bino ebika. Je veux conclure avec vous. Na kusukisa na bino boyoka ni ya seko. Réaliser les promesses immuables. Koko kisa bilaka oyo na koko bongola te. Oyo peselami na David. Qu'est-ce que c'était? Ezaki nini? Oui, nous lisons dessus encore dans le Nouveau Testament. Dieu a fait des promesses. Tu ne manqueras jamais de successeurs. Nakozanga te motoyo
akoko kokita na bokonzi na yo na yo ekobima oyo akodonda likolo ya Israel eza bilaka jusqu'à la clé de la maison de David tikino na fongola ya ndako na David. Isaïe 22 akomema mokumba na mapeka na ye eza teke moko dignitaire mobo alati bilamba ati kolusu yato mitali sete na ngambo non ezali fongola na lola oyo moko soka kange mususu ko fongola te bo tanga na Romains 9 kobanda mulongo ya minei Romains 9 mulongo ya minei banani baza ba Israélite na lolenge ya bomwana oyo baza na boyokani kembo gobosambi les promesses bilaka auxquelles appartiennent les patriarches oyo ba patriarche bazali bampaka le Messie selon la chair kuna nde Messi awuti kolandisa na nzoto kasi ye azali nzambe koleka biloko biso amen. Nous repensons à Genèse chapitre 7 tobanzi na Genèse 7 lorsque les fils de Dieu virent la beauté fille de l'homme que ce mélange a eu lieu que le Messie selon la chair alingaki Messi cette lignée qui a été interrompue, cette lignée qui venait de Seth oyo ba baby saki libota okote pa Seth mélange s'est produit tango bo sangani croisement s'est produit et salami Dieu a dû dire zamba lobi je vais détruire na koboma la terre. mabele Genèse verset 13. Vous savez que cela a commencé dans le jardin d'Éden. C'est poursuivi au travers le temps. Quel était le plus grand échec d'Israël? Il était avec eux. Par la colonne de feu. Par la colonne de nuée. Il les a nourris pendant 40 ans. Il était triste. 600 000 hommes. Sans compter les enfants et kotanga ban bel pe na basi na ba nyama nyonso bazaki nango ba bibwele nyonso bazaki nango je ne m'en souviens plus nazo yeba lisu te. Oui, aucun ongle ne devait rester. En soi aussi le bétail, je ne sais pas. Eh bien dans tous les cas, pensez à tout ce que Dieu leur a donné. J'ai trouvé cela si beau. Je n'ai jamais aimé les mathématiques, mais quelqu'un a calculé que Dieu aurait eu besoin chaque jour d'un camion de 20 tonnes. Un camion de 20 tonnes chargé pour nourrir toute cette masse. Environ 20 camions pour aller à 2 millions de bateaux. Aucun n'avait besoin de venir. Tout est descendu du ciel. Mais que s'est-il passé ensuite? Ils avaient déjà assez à faire avec eux-mêmes. Il y a un faux prophète nommé Balaam. Faux prophète Balaam. Le peuple d'Israël, mais qui était en quelque sorte un sacrificateur madianite. Sacrificateur Madian. Ceux qui étaient là, non, ce bazala qui que quelque chose soit fait. Balinga qui est le comme salam. Trop puissant, trop bruyant. Il s'étend trop, et ainsi de suite. Nombre 22, verset 11. Nombre 22, verset 11. Comme il ne pouvait pas maudire. Lokola akokiko lakele mabe mbana na Israël oyo nzamba pamboli mutu moko te koko lakele bango mabe tango ya salaki apesi toli na ba Israélite po basangana na ba wana mususu alobaki toza biso onso na nzambe moko moko wana nzambe aponaki bobele bana Israël kasi aponaki ba Israélite te. 23 000 personnes sont mortes. 3 000 personnes bakufa le même jour. Dieu veut la séparation. Zambe alingi bo kabwani. Dieu veut le mélange. Alingi bo sanganité. Et c'est en cela
que nous avons reçu une très belle leçon. Nous avons du mal à nous détacher de quelque chose. Veille à ce que parfois rapidement nous hésitons à sortir. Ça se passe avec Dieu. Dieu l'aide. Même si cela doit se faire d'une autre personne. Nous ne pouvons plus rester dans toutes les choses. Il faut que Dieu a une église. Qui porte sa vie. Qui est sa semence. De même nature que lui. Le dit dans Éphésiens au Éphésiens chapitre 5. Membre de son corps. Et ainsi de suite. Un avec lui. A une nouvelle vie. Que kambebiso na bomo na sika. Botami sika et kambibiso na bomo na sika. Amen. Nous l'avons aussi déjà lu. Résumons donc. Toloba na mukuse. Zambe. Mikolo. Le dernier signe. Azana elemba suka. Le signe du Fils de l'homme. Elembo ya mwana na mutu. Et cela a été expliqué très clairement par Branham. Elobela mi balamu na ndeko Branham. 3 fois. Alobyango balami balemi misato. L'ange yankolo qui est venu à moi. Oya yepa na ngai. Atangelinga. Ba passage ebele ya makomi. Pas seulement un ou deux passages, mais nombreux passages. Ba passage ebele. Il s'est principalement référé au passage de Jean 1 et Jean 4. Jean 1 na Jean 4. Il existe un grand nombre de passages bibliques qui clairement le ministère de Jésus à l'époque en tant que fils de l'homme, en tant que fils de l'homme. Il a pu dire à la femme au puits, Sainte-Marie, mais celui que tu as maintenant, Jean 4 verset 18. Jean 4 18. Accouru dans la ville, n'est-ce pas le Messie? Les Juifs savaient. Moïse avait prophétisé que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Qui n'écoute pas ce peuple. Selon Acte 3 verset 22. Acte 3 verset 22. Il n'était pas Isaïe, il n'était pas Moïse. Il était le sauveur lui-même. Le Seigneur, le roi des rois. Amen. Tout abandonné et pris la forme de serviteur. Avant la naissance, Amen. Amen. L'avez-vous bien compris? Mais en tant que Seigneur, s'est dépouillé. Il est devenu serviteur. Car il est écrit dans Isaïe 42. Mon serviteur, j'ai trouvé mon bon plaisir. Il n'écrira point. Il n'écrira point dans la rue. Pas la mèche qui fume. Brisé, le rosé cassé. Jusqu'à ce qu'il ait apporté le droit et la justice. Amen. Ésaïe 42. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 42. Vous pouvez lire dans le Nouveau Testament. Les Dieu l'ont exprimé. Il devait être serviteur. Branham l'a également fait 2 ou 3 fois lorsqu'il priait dans l'église primitive.
semble étrange. Et étends ton bras pour guérir par ton sembola luboko na yo o bikisa na musali na Yesu Kristo alinga kusangisa c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises. Oyo lobami mbala na mbala il savait très bien bayebaki malamu devait respecter chaque désignation. esengeli bazala na limiema na ebengeli nyonso nawe etali lobiko na Nzambe Il est écrit mon serviteur musali na ngai. Alors il devait être ce serviteur. Esengeli azala musali wana La parole du prophète mpona kokisa liloba na musakoli Ezayi n'avait ni beauté ni éclat azalaki na kitoko te et qu'il eloko ya kubenda te sa vie en sacrifice kasi apesaki bomoi ne na mbeka mpo tamona likitani na ye. Amen. Nous ne pouvons plus aborder toutes ces choses. tokokoloba makambo nyonso to lelo te Plus le temps passe, ngonga ezoleka je me réjouis du fait ntango que Dieu mosusu nous nazosepela a visités, te Nzambe atala biso. Amen na ngolu na ye nous a pris dans l'école du royaume Tozali. des cieux et que nous, les plus méprisés, tocholami les plus ignorants, tokomi bato oyo bayeba nous te savons plus. toyebi Ceux qui savent tout, amen. oyo nde esengeli notre koyeba connaissance kasi boyebi na ne biso rend pas orgueilleux. ezokomisa biso bato ya lolendo te Par révélation. ezotozwa yango na emoniseli na Nzambe. Car alors, nous aurions tous bientôt, Mbele. nous aurons tous bientôt besoin d'une plus grande tête. toza posa Mais c'est une révélation dans le cœur. kasi Et Dieu nous l'a donné. Nzambe apesi biso emoniseli na mitema na En tant biso. que fils de l'homme, Molimo na Nzambe alobi dans le ciel. Père, Seigneur dans le ciel. Voyez-vous, Tata, Seigneur na dans le lola. ciel. Luc 10, verset 21. Luc Il 10. était le Seigneur. Azalaki. Aujourd'hui, vous êtes né. Au- Le Christ lelo. est le Seigneur. Kristo azali nkolo Il dit, Père, Tata. Seigneur du ciel et de la tata terre. nkolo na likolo mpe ya Je te mabele loue de ce que tu as cassé ces na choses sanzoli yo aux sages et aux po intelligents. tobombi et que tu makambo les oyo na as bato ya mayele révélés kasi aux ofongoli enfants. yango Car na tel bana était ton bon plaisir. pamba Luc te chapitre 10, oyo ezali verset 21. posa na yo Tout est ya en kitoko relation jusqu'à ce jour. emoniseli nyonso ntina Révélation de ngonga Jésus-Christ, oyo notre Seigneur. ezali na nkolo Yesu Kristo Révélé à certains, afungwami na caché bamosusu aux autres. abombami na bamosusu. Nous avons l'avantage. toza na On l'a avantage déjà mentionné. tosili kotalisa L'avantage de pouvoir croire chaque parole. mpona kondima liloba nyonso to Lorsque notre Seigneur, ntango nkolo na biso Fils de l'homme, il dit, lokola mwana na moto le Père est plus grand que moi. tata aza monene koleka ngai Quand on vint lui rendre hommage ntango balingi kopesema lukumu et que le simple, et avec un simple titre, il a corrigé. na mwa titre moke asemboli yango Et c'était déjà terminé. Il répondit, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Marc 10, verset 18. alobi mutu moko te aza malamu kaka Nzambe ye moko Qu'est-il passé? alobi nini yango Personne n'est elekani bon, sinon Dieu seul. mutu moko aza malamu te kaka Nzambe ye moko Oui, il était sous forme humaine. azalaki lolenge na bu mutu Serviteur. azwi elilingi lokola mosali. Il a C'est même vrai. dû pousser notre cri à la croix. Mon Dieu, agangi pourquoi m'as-tu nekulusu abandonné? Nzambe na Nzambe Nzambe nanga mpo nini obwakisi ngai Pour être célébré. Il n'est pas devenu homme pour être célébré comme Dieu. aye lokola Nzambe te mpo te bakomisa ye azalaki Pour les mutu hommes de la misère. Pour nous racheter de la biso bato ya mawa mpona sikola biso na liwa à la mort son pouvoir. Pour faire manifester la lumière. Une azotalisa pole na ye puissance impérissable. na nguya na ye bako kolonga Nous te nous arrêtons pas là-dessus. tosukeli wana te Nous nous réjouissons de cela. Que ça zoka soit nde arrivé. tozokubisa mpo te eyelaki ye Tous ces passages bibliques. nyonso wana na biblia Même un Seigneur qui ezotalisa devait prier. nkolo oyo esengelaki Dieu asambela n'a pas besoin de prier. aza na posa ya kobondela te Mais en tant que fils de l'homme, me lokola mwana mutu en tant que prophète, il a lokola prié. mosakoli abondelaki s'est éloigné à un jet de pierre et s'est prosterné et a prié. akimaki Ce na n'était pas babambi du tout ça, mabanga c'était réel. kasi afukamaki asambelaki
ezali solo Seigneur bondi melangai ce qu'un être humain ressent. azaki koyoka oyo moto nyonso to na mokili aza koyoka Il est ressenti dans sa chair. ayoki pasi Nous aurait na nzoto na jugé d'en haut sans pamba te mbele alinga tala biso na lolendo sans koyeba nini eza kati ya nzoto oyo Dieu ne ressent pas de compassion pour nous. mbele ayoki mawa te mpo na biso Mais je veux vous dire ceci. kasi nakoyebisa bino boye Était difficile dans sa nature spirituelle. na lolenga bomu ya molimo C'est alors qu'est venue la loi. nde wana mobeko ye Sa dure condamnation. kokweyisama Que monene le Seigneur s'est fait homme. Il a pris forme de serviteur. azwi lokola moto En tout point, comme nous le sommes. aye Des serviteurs. kokani na biso po azala mosali azala nganga nzambe Selon l'ordre d'Aaron. kolandisa manaka na Aron Selon l'ordre de Melchisedec. kasi kolandisa manaka ya Melkisedek oyo aza na ebandeli mpe oyo aza na suka te N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? eza kitoko te mpo na koyeba nyonso wana amen. Pour terminer, Mpona kosukisa, la parole du prophète Daniel chapitre 7. tozongi na liloba Daniel Le 7 prophète y voit le Dieu du ciel comme un ancien. amoni nzambe na lola lokola mpaka Dieu est esprit. nzambe aza molimo Et personne n'a jamais vu Dieu. moto te amona nzambe Car c'est ce qui est écrit à plusieurs reprises dans ndenge ekomami na biblia mbala na mbala et dans les épîtres de Jean. na mokanda ya On Jean n'a jamais vu Dieu. moko te amona nzambe. Qu'est-ce que c'était? Nini yango Le ezalaki prophète nini Daniel vit alors que des sièges prophète Daniel étaient placés pour le jugement. La Bible amoni dit, c'est très bakiti important. etiami mpona kosambisa Dans quel contexte esengeli cela a kotanga été? mpona kososona elobeli nini balobi Il vit des sièges ou des chaises. amoni bamesa Il vit le trône. bati Et il est dit, elobami juger. batiaki mpona kosambisa Et là nous voyons Dieu, le Seigneur, en Kolo. tant que juge. nzambe lokola mosambisi Frère Branham dit, Ndeko Branham- dans la lumière, qu'il était visible en tant que juge, azalaki komonisama lokola mosambisi mais en tant que juge. lokola mosambisi Et Dieu l'a exprimé dans de tels exemples. na bandakisa boye Quand on lit l'Ancien Testament, ntango otangi boyoka na kala on trouve par exemple des expressions telles que il nous a couverts sous ses ailes. oyoki elobeli azipi biso na mapapu na ye eske nzambe aza na mapapu Ce sont des expressions. ezali J'ai elobeli lu récemment une multitude qui décrivent Dieu oyo ezali elobeli ebele ezokotalisa nzambe pourvu à tous nos besoins. akanisi biso na baposa na biso nyonso. Dieu est et demeure dans sa nature esprit. Et il Nzambe peut se révéler comme il veut, atikali quand il veut, où il veut. na lolenge na ye kasi akoki komitalisa Avec son dessein de salut. ndenge alingi ekokokana na mwangu na ye asakani. Dans quel contexte esengeli kotala na elobeli nini mwana na moto aye il lui a été donné le pouvoir bapesi sur tous les peuples, sur toutes les dingisa langues et sur toutes les nations. lokola mabota En tant manso que fils de Dieu, il avait lokola la mission mwana de donner sa vie. lokola mwana na nzambe azalaki mosala ya kopesa biso bomoi Nous racheter. po te asikola biso. Amen. Personne ne peut dire, motema akoki koloba te Fils de l'homme, mwana na Fils moto de l'homme, pardonne mes péchés. limbisa masumu na ngai Rêve de folie. ekozala liboma N'existe pas. ezali Mais te si quelqu'un dit, kasi soki moto alobi mwana na nzambe pitié de moi, yokela ngai mawa pardonne mes péchés, limbisa masumu na sois ngai miséricordieux envers moi. zala na mawa mpo na ngai Cela est juste. wana eza sembo Doit toujours être à sa place. esengeli kozala na eloko na eloko esengeli ezala na esika na yango Que nous voulons conclure. nde wana tolingi kosukisa Et remercier le Seigneur. tozongisa matondi na nkolo Jamais auparavant lokola tozongisile matondi te pour les Saintes Écritures, mpo na makomi na bule pour la révélation de Jésus-Christ, mpo na bomonisemi na yesu pour la kristo révélation de tous les mystères. mpo na bofungami na babombemi nyonso to na makomi Enfin, pour l'envoi de son serviteur, mpo na botindi prophète. ya mosakoli na ye mosali ne mosakoli Nous branam admettons tondimi yango biso banso polele où nous aurions nandimi yango mpe polele et
tokoki kobaluka na molili mbele toke mopanzi ya likambo lokola nzambe atindaki moto na ye te mpo na komemela biso liloba na ye na kombo na nzambe mpo na mbele ya bule mbele toyiba makambo nyonso po te emoniselama biso na molimo moko atikele mpa na bango alobi nzambe akolakisanga nyonso ndenge alakisanga na ndeko Branham kasi biso toza baoyo bazoya na kati ya botatoli ya liloba na nzambe amen tolendisami na kondima tomona nyonso topolele na connaissance, clarté en clarté, connaissance en connaissance, tikino tokoleka na kondima pe na komona otondimeli boni bazana esengo pona weekend oyo pona onzamba azolobela biso kaka azotie esengo na mitema na biso. Merci Seigneur. Esengo esengo pona ye na esengo oyo nyonso asali kombo na ye eza lokumu na seko amen amen.